Combattre Ferregola, c'est combattre la rumba congolaise. Combattre Koffi Olomide, c'est combattre la musique africaine. Vous avez combattu Ferregola, vous avez combattu Koffi Olomide et vous avez combattu la culture africaine. Parce que ce sont les deux légendes qui apportent haut la musique africaine. Soromonindou le sili et comme justification. Ah, vendredi batu bagenda kamisala. Ah, que tu vois mzuba yele billet ba faire ndako. Donc, bon comprendre sikoyo. Bien ka ya lelo. Moutako tsa makela ko tsa monoko mais résultat mo de l'action niveau nos alliés. C'est ça. Bien lelo yango. Lelo on a zo lela yango yango. Pour ce ça série il y a monde à kala. Oh, biso to la internet et l'eau monté réseaux sociaux zaté to nga to so ba montage mususu mutaye biso danger yebi que donc oyebi te ba kitsa rouge ezalaki to ya noir et alaki donc oyeba les soucis bien ka kilelo muta koti ayena chombone et puis boke bana batu ba fona na ba kona ba rideau balata ba polo ke sonné fona okesi donc yenne mena rideau mais là pengo bandi ah rideau là moi il est rideau la musique en tout cas ah et où ta bandalise photo ça et où ta moi la bandale pour obtenir la rideau ya moni na ba descendance na ba mo landa mutu ba rideau et ça bien dit so ko yebi place au kokate au moni temps ba tela biso meni poto lia nde ba tsaka ba et ça la raté poto lia biloko nyonso biloko na biso do salon na poto liboso oyebo na tongo ka déchaîner bobu ba tse pain de bleu, pain grec, tout ça. Biso dono so pena na plateau, on joue tous les formes maman poti on mais mundo le hôtel mon seki. Mais mundo azanga goubeni, faut pas dire. On est bâti c'est le goût. So ko dia ka j'ai fait tonda. D'ailleurs biso yo ye ka que no futa ba nyonga ya kid ya kitsa. Donc musique fait amener wana. Tant oyebi oza na succès moko limité. Oza balobara adage balobara ntabaliaka mulayi ya singana ye. C'est ça mondela. Adage na ba koko wala on eloba mondele te ba koko mbaloba. Lelo ka ndozo mona ntabadole mulayi ya singana ye. Puis voilà, il y a no discussion te affaire à musique ya te ko ya ko manka ba kulutu ko. Soko ko manquer ça ko na force. Pour boyo ba maka osbino ba mankate biso to manka peut-être biso ne to se défendre na ba guerre ba luka la biso na bitumba mais to bunda guerre to longa et roba que non l'homme doit se contempler de ce qu'il a ozana ngo mwa demi na yo kaka elese suka wana mari mabani casino de Paris bali casino de Paris casino utela mwa munene mususu ba beta te muke ba beta bilibili nouveau casino Maribel nouveau casino et puis pareil voilà ça vous convient voilà il faut pas oser dépasser des limites sinon il y aura des catastrophes Makaouz information moko boto batwaza bana confusion et tout est-ce que en 2010 na Zénith Ferregola abeta ozalaki ah oui mais c'est ce sont des zalaki est-ce que beta ba paye solo ba image auto mona kana ezaka Zénith tu ezaka salle mususu non ezala Zénith c'est au PC d'ailleurs concert la biso concert historique pour après concert la biso ndé qui comme phénomène combattant et bandaki donc ezala biso muto clôturaka musique na kati Europe précisément dans Zénith de Paris au moni image à Jésus de Nia souvent c'était en 2010 il y a un moment à œuvre sur au saliango il faut aux la détermination il y a ça la spectacle bien il y a ça la sélection musicale il y a répertoire na mon personnel il y a bien où ils ont un mouvement na salle na si sur Otali concert na biso ya Zénith de Paris au monde à Benza le padre avait fait vraiment ça la cocktail il y a makasi il y a ba chef d'œuvre naé à place qui on pena elle a bien très offensif elle a dit mystique et on s'arranaté lelo tala Zénith wana bimisa na ba Zénith ça lelo au monde non les padres aza yemo aza déjà art hein aza yemo aza art déjà nzamba a pesa likabo moko boyo oyo
et ezangi batebele donc parce que bato ebele oyo baodute nango babi parce que na kati ya Zénith place batiaka bakomba oyo to babeta kuna komba faire eza te. non 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 natalaki debo yo natalaki debo yo na réseaux sociaux namonaki moto aklikaki pour na vérifier komba les padres donc c'est-à-dire eza so na ba 2000 et quelques prestations et salama kuna bato wana batriaki ka quelqu'un pour na nini mais na jour ba kobimisaka nyonso petit à petit ba mona komba nyonso aleka wana ezali donc ezali ka bazoi ka quelqu'un ba postaki les restes pe ezali o ba poster donc nyonso yala eleke belé d'ailleurs tout le monde yana ba américain musu ba beta pe ba poster bango te yo moto ozoloba kino album dynastie ya Ferré eza échec nalingi na tuna yo boy dynastie bima na mois de septembre octobre Ferregoula asali tournée américaine asalaki tournée américaine immédiatement na tournée africaine akinaki na États-Unis azongi abeti concert na Kenya azongi abeti concert na Congo Brazza azongi États-Unis aya abeti concert na Guinée aki abeti biso double Adidas Arena abeti biso Genève Arena abeti biso Couleur Café abeti biso ING Arena abeti biso Rumba Lipanda abeteli biso nani Accor Arena yebisa biso babiloko ba place offer abeti nango dynastie wana abimisi album urbain te mais abeti yango ba place wana est-ce que Ferré azaka toujours échec ya musique ndenge ozo penser ozo mona sans compter ba tourner Ferré asali na ba mboka loko ba Gabon na Gabon Ferré kaki na 2025 ba fête anniversaire assemblée na président na banzembo na ya dynastie devant ba autorité à Gabon na ba autorité ba qui à travers le monde ko fêter anniversaire président Ferregoula ndazalaki jet privé ko zoayi Ferregoula ka wana bo sika na dynastie na yi akisuki asali na espace à 7 jours asali si 5 soirées na Brazzaville et pas président na Kinshasa ayamba président FIFA président CAF na président de la République ya beta devant bango na album na dynastie plusieurs présidents africains abeta devant bango abeti concert na Nomade na Libreville na Gabon abeti concert na Grèce na année oyo yoko ya koloba na ngaki no Ferregoula aza échec ya musique là où Ferregoula mis les pieds ba artiste na bino ba kotia makolo te alors tango zo ya kokosela Ferré makambo yebaki les images sont là biso toganga na monoko te yebaki na mikolo ezoya tozosala documentaire wana sur album dynastie tolakisa baisika Ferré abeti avec les images preuve à l'appui bozala lese bobanga te tozoyela bino biso rôle na biso eza ko effacer ba image ya mabe bozokosela Ferré toye na ba image eza vrai tozoyi mpona kopeindre tableau ya Ferregoula toye te mpona koluka lokuta me toye mpona kotia vérité na place nango kotia bale I na bale Y na place nango Ferregoula reste aujourd'hui le seul grand artiste qui a fait mieux avec la rumba congolaise non pas avec les autres musiques mais avec la rumba Ferré sali mieux abeti na ba place oyo rumba ezala kobeta te me Ferré akomi ici allez-y voir ville quoi Genève Ferré qui a bêti un concert devant 15 000 personnes. Et vous allez me dire que non, Ferregoula rumba ça les loroté dynastie bétité. Botika mouté mamabi. Combattre Ferregoula, c'est combattre la rumba congolaise. Combattre Koffi Olomide, c'est combattre la musique africaine. Vous avez combattu Ferregoula. Vous avez combattu Koffi Olomide et vous avez combattu la culture africaine parce que ce sont les deux légendes qui apportent haut la musique africaine. Ferregoula, il sera en concert le 19 de ce mois à Mwanda, le 24 et le 25 Festival Eshima à Kinshasa et le 1er août Kolwezi, province de Lualaba. Dans 3 provinces, Ferregoula va aiguiller les Gaulois, les Gauloises, les gladiateurs et les mélomanes de la rumba congolaise. Alors, Bagolo na Bagolois. Bakanisa ki ge Ferregoula ko komate mi place Ferré komi si musique bango ba komi cité. Lelo Ferregoula za le seul grand leader ya clan Wenge oyo aza ko valoriser clan Wenge parce que quartier latin elingaka dim esala mingi koleka Wenge. Mais lelo Ferregoula ndaza le seul moto oyo a tombolora motu devant clan ya quartier latin
parce que Firigola, Bobo sentait que Firigola passe ça la partie à quartier latin. Il avait passé presque 3 ans à quartier latin. À l'époque, on a inaperçu, il avait imposé rumba au dimba na quartier latin. Quartier latin zaka tchatcho, mettons Firigola yaki, ayaki imposaki. Ce boyo ka ba vocal, boyo ka nzembo na Firigola tika insecticide. Jusqu'aujourd'hui, ça parmi les meilleures chansons de l'album il y a l'époque où Firigola zaka na danger de mort. Ils ont parmi les meilleures chansons. Sur le top 3 chansons, il y a album Danger de mort à Kofi. Sectitude dans la deuxième place. Ils ont occupé. Jusqu'aujourd'hui, restent les seules chansons où Kofi Arrivaka. Firayimbela yango. Tout le temps. Et heureusement, Firigola zoki ba contre pour Akindi. Ko sangrana kulutu na yi. Na roi Baudouin. Alors Gauloise, Firigola azaya biso, Firigola azaya nzambi, Firigola osala makambo oyo. Tout le monde ne s'attendait pas. Pesa faire chancité, mais Firigola loko abotama na charge. Ya culture na biso et Firigola continue de le défendre valablement ndenge longo bani. Alors Gauloise tozala focaliser sur notre légende, sur notre icône qui est Firigola. Azaka yemoko bazami balete aza yemoko oyo aza kosala musique na biso etikala kozala musique. Il a introduit plusieurs choses. Dernier album na ye Dynastie etiki Firigola sala tourner à travers les États-Unis, asala tourner à travers l'Europe, asala tourner à travers l'Afrique, a fréquenté ba pays ebele na album Dynastie na style ya rumba, chanson na lingala. Abeti ba double Adidas arena, ba ING arena, ba Genève arena, ba Accor arena, kaka na ba rumba. Abeti yango na ba featuring te. Alors Firigola, il faut les respecter énormément. Gauloise et Gauloise gladiator, soyons concentrés comme les tireurs d'élite. À pleine action, à boyaka distraction. Nous avons 3 événements majeurs qui nous attendent. Le 19 de ce mois, Firigola sera à Mwanda, Festival Mwanda Cop. Le 24 et le 25 juillet de ce mois, de cette année plutôt, Firigola sera en concert au Festival Eshima à Kinshasa au Centre culturel. Droit d'entrée, $10, $15 et $50. Le 1er août, Firigola sera un concert inédit. Planète J, Kolwezi, ville de Lualaba. Alors, province de Lualaba. Alors, Gaulois, préparez qu'à $100 na yo. Batoto Lualaba, batoto wa Katanga. Firigola anakuja siku ya kwanza ya mwezi ya mnane. Tujitayarishe, tujiandae, tutafute $100 yetu. Tuende ona Firigola, tuende cheza pamoja naye. Yeye ndio mchezaji ya nyimbo kubwa ya nchi ya Kongo. Tuende sisi wote tuungane nyuma ya Firigola. Félicitations à la légende Koffi Olomide pour un concert na roi Baudouin. Et félicitations mosusu eza ya bana ya Firigola. Mathias na Milina Gola bauti korisi ba baccalauréat na bango avec grande distinction. Il faut que tu postes sur Instagram na yi, ay ko poster ba Facebook na yi pour na ko remercier bana na yi ko féliciter bango ko encourager bango bakindi liboso. Et salema na ba artiste belete oyo tango bana bango basala ba réussite na l'école ba yaka ko publier yango ba yaka ko manifester jour na bango. Et Firigola n'avait pas eu cette chance ya ko tanga si sa ba classe na yi. Mais Firigola offrir vie wana na bana na yi. C'est-à-dire ils ont l'exemple pour Nabiso. Donc parcours ya vie à Firigola tant que parent pour Nabiso, il faut la modèle, il faut la référence, ils ont la pour Nabiso ligne de conduite. Ceux qui ont tanga quitté, mais sa chance na ba no batanga. Ceux qui ont sala qui makambu te, mais sa chance na ba na yo ba sala makambu wana. Et avec ça, d'être comme un mboka likolo, avec ça, d'être valoriser ba pays Nabiso d'origine. Sokozaka na poto tangisa bana na ba métier. Et Firigola je l'aime beaucoup parce que tant on les gana ba TV albaka soko tangi atozana ba bobele yekola rapé métier parce que Firigola à part que la chanteur, Firigola za dessinateur, Firigola za peintre, aza coiffeur, aza ba musala maboko ebele asalaka.
soki lelo atiki miziki akose focaliser so tabana okata basuki bomona ba peinture nyonso batiaka na ndako ya Ferré c'est lui-même nde aconcevaraka yango ye mpe nde asalaka premier pas atiaka na ndambu nde siko bapeintre batie ya suka. Alors vous faites attention avec Ferré, c'est un artiste qui est bourré de talent. Talent na ezaka ya musique tazana ba talent hors norme ya ebele o botikali komona.